faire rigolo la mission après ce chance à regarder. Voilà, il va ritenzele mu bazo boa kanga na yebi na iba mwana Kongo. Hey, sango ndo Tanzania. Kasokuma. Na yebi ba merci mwana nde bazo boa ka. Yaja, hezo kokoka. Na yebi baba wala na yebi. Kasi kerosene pas banda pe ka tala kwa lelo comment chanter. Il faut tala siko tali no tozali et puis taille ni l'animateur nango. Donc on a une condition physique na zo le bila le padre de la rumba. Donc wana donc ngana yebite. So ça biloko ba 1800. Botu na bata ba 1800. Donc biloko wana donc la minute o to bina. Yaja, eso kokoka. Donc ba biloko to bina yango wana. Marija na kokoka. Voilà biloko to bina mikolo yango wana. O wana donc bazoya donc succès ou renforcer on a donc c'est le cas donc bien. Na likambo temps wana sko neti kerosene na yen kolo. Tant na e ça roleka. Azasu bo pesa ta chance te ki na temps o pe asala pe mo eloko. Ngala ibi makambo na te. Ngala iba yaja ezo kokoka. Yokana. Tobeta biloko ngala. Tobeta masolo musique. Iba riti nzele nde bazo bwaka eloko. Yokaka cité tobeta na masolo musique, tobeta pe masolo musique en général. Aux artistes congolais batebele bazo sepela na yo. Siko likambo ta ya temps wana nde tolinto yeba. Tant osko il est cas donc qui est musique est appelé ko la baledi. Donc pour yebela kasoko leki ozolingo forcer. Ah voilà, tu vas koko luende. Donc faut classer donc ba vila biso ba koko luende ba beta ka ba bale. Lelo ozomona ke non le salon léopard ba pesa ka bango ba parler ba ve mususu lelo ba kola. Et c'est ba ko beta suna ba meshak. Wa wa étouffer bana pour succès ko defa ça simba te donc succès faut za la tana yo et za la paix naturelle et za la paix na taille na yo. Voilà. Ah makamozolo ba playboy de Paris hein papi Mukonde. Papi Mukolo playboy de Paris makambo na solo. Bien ouais. Ayebi makambo na solo ba likambo. Yena maman na sibolo ka ba makambo. Ba makambo ngo. Ayebi makambo oyo. Alors Ndeko Igor Lubasa. Lelo dans kati ya orchestre ya faire aussi pe chance ya Royemba. Est-ce que Yopé on rappelle temps ya hotel pe ba ndeko mususu ya kotala ndenge bazo salela. Est-ce que musique na biso ya mboka na biso eza ndenge ni na niveau nini oyo ko juger na minute niveau musique na biso ezali? Ouais, merci pour la parole au Pessingai. Moni bato belé baye baraté lelo. Musique ya mboka na biso ngala kolobageza positif. Kotala lelo na ba trace na ba chaîne oyo ba chaîne oyo ba classe ba chaîne oyo ba sera ba hit. Au moins les Congolais bazo bima ba premier au sandi que to beti ba Gabonais to longwe to beti banani. Vous comprenez? Musique na biso Congolais ba Congolais bazo évoluer kitoko et puis les padres sous félicitations pour yazo kumba rumba au tali trace urbaine boyo au moins que on bisanga soki bolingo esilie ba fiesta ba odemba et comme beta le na ba trace urbaine. Vous comprenez? Des alaka que pour beta na trace il faut la musique mo piki changi. Vous comprenez? On peut mettre la trace, mais le padre de la rumba, na soucieux azana ngona musique ya mboka na biso da ba fiesta, ba odemba, au senti venir au vendibu na trace urbaine bo le padre, na bateau bo ni ba filmer. Donc ça c'est la message na milelo. C'est sûr que niveau musique na biso que ezali kolo na minute. Niveau musique na biso ezali kolo. Ça dépend de biso moko ba tozo beta musique yango na ndenge tozo raisonner. Donc il faut valoriser la musique. Dès que tout le monde a fait la musique, il y a musique ya mboka na bango lelo comme international. Il y a une idéologie wana, ba fait la musique ba Grand Calais, ba fait la musique Wendo, ba fait Luambo, ba fait Madilu, les padres de la rumba avaient incarné toujours musique wana lelo oyo ba africain bazali banda bazaku ba congolais te ba vandi boy. Et ça te que no bo sangana bo ke bo voter kuna ba te. Bango mo ba moni ke no te. Maître de la rumba. Le padre de la rumba va jouer PC trophée champion d'Afrique. On a minute oh de comment rêver to taquer ba champion d'Europe. Oui na musique ba Big Day biso to chelio. To PCP félicitations na ferré pour na trophée on a autour. Merci beaucoup. Vraiment félicitations. Alors to limito e ba au salaire mon voyage na Russie. Bo mama gindengeni parce que affaire combattant pesa makasi na poto mikolo. Voilà eza makamu oyo lelo oyo eza likambo ezibiso nyonso ya ba o biso nous tozo mona tebi ke ba vina biso bazaka na mikili kuna ba vina biso ba matete ba vina biso ba lemba ba vina biso ba ngiri baza kuna ka ndeza mais to luaka to solo la ba voyage mais na Russie siko bo mama inde ndule beta maki kitoko mona ba image
Mon ba image to kindaki to beta ki concert. On va combattre à la terre. Bon, bon ata ba za musique ya mboka na biso ya. Ba déranger binote. Ba déranger biso te. Musique za musique ya mboka na biso. Ozomona ata ndenge nini photo lukaka to yokana photo zongisa ndule. Mondo bana poto ba pera forme, bana poto ba pera car, bana poto ba sala ndule. Donc bana poto ba créer ndule pour musique evandaka na poto. Suka to yebi ke non ba ozana besoin na biso ka to kende to bete mwa ndule ba présenter ba forme ni ba somi ba 2017 ba 2016 car ndenge zalaka to za famille kini ba vena biso ba matete ba lemba ba ngiringiri donc to luaka to yokana na ndenge zalaka pour musique ezonga lesu na mekele. Alors je profite de faire un clin d'œil comme ça à maman Élisée Dissoué mais qui nous suit depuis les États-Unis et aussi à maman Denise Koumbo depuis l'Allemagne, Topesi Ombo et maman Florence Bandopé à Paris. Donc Botes TV en Moussala et Bandi Nenkaka tozo sa et la bino Moussala Kitoko. Alors il y a une question moko et utina tosta sekilibulu na Paris. Il y a Gustave Ndiamame. Pourquoi les artistes congolais touro l'album Nabino et Kangami va sortir officiel l'album Nabino Kangami. Bosso faire Bandaki après Wera après Fali Ayekoya et puis Tozo ka Fabrigas pa Yaki Tozo baté pourquoi toi na tenté à toé ba Zembo ya Tosomba Intel parce que bien surtout boyer en bloc. Na habité au comment on a le Rwanda. Oh la binodi. Ah. Oh la binodi mais vite sur qu'est-ce que j'avais de bimé là qui. Toi non c'est la route de que nous était la boire après. Mais si quoi artiste pour ça travail tout ça là qui. Si quoi nous donc de pomper nous peuple on attend les gens ici sous ndule. Pour moi ndule zaki okitate. Mrumbe zaki okita. Mais tant mo konza boki. Moi tango tana lingala pongi. Na miso bolingo. Si quoi mission ya kanga botiki espace te ba consommer ya nani ba otika ya nani. Pourquoi okanga mawana? La minute où tu as qu'est-ce que j'avais dit de mon album Ozoteka, mais un meilleur album sur iTunes. Ozoteka, la minute où tu as côté au monde que non, mon dé les autres sentir que oh, champion d'Afrique. De bazo somba CD1, CD2, CD3. Donc Ozoteka disque, on peut on a payé, je na pêche au pas moni que non, à la avant pour ça on le roté. Landa nous peut boire kaka, peut-être que benda yo dans denga likolo pe champion d'Afrique de Asalaki Makambu. Donc je les en ont vite quoi. Boka na bon comme pepezaki et banque ça na obinoté ça sukoli champion d'Afrique ba PC trophée na et banque ça na obinoté musique et saison et banque ça ça dépend niveau de travail au zawana na qu'est-ce que j'avais dit na biso batu bazwa tamba yo ka disque wana pour mon conjazu ba musique jazz biso to beti do ba musique ba R&B ba slow ba bi générique no peut yo kana tête dans sa boss les qui ont mikolo générique za matata moni stratégie to sala ki to bombi siko droite oboni ya moni mo konza tali ke non ba baselaka ba boka générique après ba chebanda ya mbalo so photo take bo mona te no ba manix chipuki de se beta ki voler moke musique se zonga ki rumbe zongi mupepe zongi do mutu tout la vie cho fa boka po mo konza sa zongi si musique après siko nde karaté awa déjà bozwa clip ya moni loro de ça na fina biso Tutu Kaluji, il y a mon micro qui peut les caisses, mon premier Tutu Kaluji, mon premier zongi, mon bom. Ça va quand même dans Nzembo, c'est bien quand même. Hein. Te féliciter Bino. Merci. Si quoi Kalaten, si quoi on est avec un système qui a un Kaluji pour Kaluji à Limo, il peut. Pas venir vous Tutu Kaluji, bah aussi la Mboko. Mais on a soutenu. Eh, Ndombolo musique, bah ben on a besoin d'Afrique et Ndombolo. Mais on a soutenu. Bayo kalanga po ndombole beta makado ba mi ba ivoire ba yiba biso ba nani ba yiba musique yepe to yozon ali kambo kerosene ni kambo atan leki yepe azan atan leki te muta créer musique ndombolo aussi la ndeni ya il faut créer to créer ni c'est ba musique ba sila na bonté ba sila ka soko créer o tike lo mo kontina mokili il faut tirer loko tango yemi c'est faut tika bon li ba fina biso ba tika uda sugidi de l'autre yeux diamate yango moni biloko wana eza loko rappel ayo ko sala na qu'est-ce que j'avais dit na featuring ba beta gina mokonzi yango moni moto parier bouger braser bouger angolais bouger mon premier Tutu Kaluji wo poser la guitare to kango pena to kango pena na guitare la lindanda regarde la beta ko de wa fo marga uzi mais artiste complet Nana Rigue. Qui peut les caisser, qui peut les caisser. Qui peut les caisser, qui peut les caisser. Mon thème ma belle na Congo et comme un loco la métier qui peut les caisser.
Richa chi yago batuko bana yago richa chi yago donc eza biloko moko boye bestreka bato bazwa ta bayoka nde mingi diske po moni mutula mutana département na oza ba département ba marka uzi damba okeno soka vandaki asimbi sur guitare ba Charlie Solo ba Aji kino fallait tous en a besoin de ba beta so show wana pour la ministre occupé les caisses cartonnées tout Kaluji la mousse a rappelé. J'espère que morceau et ça lui plaisir pena papa Elliot Lumbu depuis États-Unis au Azolanda Bisso ndenge moko pena maman Monique Mukazi depuis Toronto Tobo Sanité Koblo Kiboul depuis les États-Unis Hippolyte Muchaka na Lubumbashi et puis notre docteur Kiapoy na Regina na Canada noko diangi babi motema maman Henriette donc Lolia na maman na Oracle Tobo Sanité ya lui onema donc quand toba kachipe tozoya pour que to solana bango alors Igor tokomo kende malé la souka émission moi mot de la fin pour que to kabana quoi lelo. Ouais, mot de la fin ça que qu'est-ce que j'avais dit c'est Bimaki bana poto bana partout ba olandangai qu'est-ce que j'avais dit sur le marché bosomba disque wana artiste obomoni Igor Lubasa azamutu oyo les padres a payé opportunité de bomoni na coup circuit déjà mon conservateur ko tindika j'ai pour mesana nanga na yebike bo mesana nanga pour bino nde bosala biso na yembi na disque o na yembi na tailleur o la audio bête la bino extrait et puis na yembi na apprivoiser nzembo chief na biso Nicolas na tiesu vocal na kati bazo benga Titi ya Magomba et puis na yeko yemba so na international nzembo to yembeli Patrick Zola na sibeti lisusu pour mon konza pesinga lokola poisson apesinga mutu apesinga libumu lopele voilà donc j'ai ça du soko mot de la fin batutu bazolanda mais avant ozoma banga na opesa moi ba mot de la fin suka tolingi émission na biso tout na question na mission tout bayaka awa ouais tolingi ça biso moi analyse na yo ndenge omonela ba jeune leader ba mikolo pona yo omona na za en première position deuxième troisième quatrième tout ce qu'on a 4 ba jeune ba bimi lelo ba jeune leader ba sali ba album ba sali ba orchestre ba misi ba album oyo pe sali que ezoye bana o pe baza ko avancer pe vraiment malam donc bango tout ba ça musana bango vrai que toi a besoin de 4 combos 4 combos o ba ça musana bango 4 ba ba obeta na bango vrai mais combo kasi ti te ba ba obeta na bango beto zo yo ka ba bon attends mi bali kasi mi bali mi bali kasi ba obeta bien pomba de plus ga obeta bien Fabro pas de bêta vrai. Merci beaucoup. Voilà. Alors moi Bambote et puis na mot de la fin pour Bambote na pesi base solide na poto Mbote Beken Humberto Tatiana da Silva Serge Kadimuka Olivier Ngongo pourquoi pas mon ami Loup Carter Daniel Lupini et puis na Bosanité Playboy de Paris Mukonde papa na Anaya Mukonde Motema ya Nancy Buluka. Donc big manager Adolphe Mpanzu mfumu ya Congo mwana ya America. Donc kama kamndingi salaka papa Elliot Lumbu Lorenzo Kibanda et puis na Bosanité Schengen na Paris. Donc na pesi Beken Humberto na pesi Nechapini plein de grâce Blaise Fashion Priska Ngwabira et puis merci na binope Boter TV Botes TV ndenge boyambinga pe makambo kitoko et puis na moni idéologie ya sika bo bakamera zo beta partout ça te que no kende bozonga boy donc c'est que City et ça City moi kitoko na mona ki depuis ba Tanzanie donc makambo zo sala na moni ba fait def ba filmer makambo oyo donc c'est que ça City moi ba Romeo Bispe ba na sima caméra ya mo lelo ya luba lo ba kite l'opportunité le pas de la pesinga Botes TV pe zonga pour opportunité na se dire ministère dans l'idée il faut les TV ministère il faut merci Igor tout ça tout courir derrière le temps vraiment merci Nandenge Ondima qui koya na invitation à Botes Musique à Lelo fidèle internaute l'émission Botes Musique à Lelo et comme la souka to ambaki Igor Lubasa artiste musicien
évoluant au sein du groupe de Ferregola, Tobeti ma solo, il y a album Nabango, Tobeti ma solo, il y a musique en général, il y a Mboka Nabiso. Alors je ne peux pas terminer cette émission sans pour autant dire un grand merci à l'équipe technique. Là je vois Roméo Bis, Denis Bouene, et puis à la coordination, Namoni Bongo Noël Tanto. Ouais, Noël Tanto, voilà, elle périodiste, les coordonnateurs. Noël Tanto, c'est bon. Merci à le big manager Adolphe Pantou. Donc émission le comme la souka tokutani balasima to kabona moi na moi loye monenge zalaka bye bye lokuta la bolingo zai tu le pa bamoureux pour la conservation à l'amour na ma promesse à mouvement affection se refroidir à kato chauffer na mon mensonge na comme mon poto ngala ko sala la boutique clave maena medinezeko pa ganyenga nzoko chalinga motambo na kata prisa bolingo no na komolia vungule na susi na mona si je savais soki na yebaki igore lubasa titi ya magomba moto yo batwaba yagola titi ya magomba moto yo batwaba titi ya magomba moto yo batwaba papi mukonde playboy batwaba loku